Henrietta Kikuli akokisaki 3 mois lobi. Oh, atabana kocha bilamba. Oh, ke bilambe komi mutu. Gloire à Dieu. Arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele zanako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo Ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci Ankolo 3 mois. Lobi à le combien? Le 18. Henrietta Botama le 18. Oyebi na kota na chez Mokonzi na moni mesa ndenge alaki servi na kanisaki Henrietta kokisi 12 ans. Nzoka 3 mois kaka. Henrietta opese sengo. Ozo pie sengo na la Chine na ba téléspectateurs pe na bazozo. Normal bien sûr. Gana lobelaka mingi. Bazozo normal po bazaka partie sengo. Karine Mokonzi la baronne Henrietta. Te. En tout cas, faut l'extra biso biloko wana. To monaka esengo na o Karine Mokonzi. To monaka ozane sengo. Ya rive ya mwana na yo. Oza ko tete penza. Lokola reine. Lokola princesse kotote. Mais lokola reine. Etant kazali princesse. Nanu akomi reine te. Bravo. Eka père petit. Zala nesengo. Zala fier na mwasi ozana ye. Na mwana oya ye mapamboli ya nzambe. Mwana oya botami na cuillère d'argent. Cuillère d'argent kotote. Ya botami na compte d'argent. Félicitations. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote panamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko équipe nationale Obazana Karine Mokonzi. Jaël Show, Leke Chupanda, Tracy Mbelenga Claudine Asuka, Juvenal Kibala, Cynthia Wadol, Janvier Mokonzi, Pamela Shekola, Yvette Kalombo, Tania Mabedi, Cynthia Kapash, René Abiri, Bino nyonso kaka batitan, Bolandi, bozo tali événement, bozo mona, mwana Karine Mokonzi, ndenge bazo célébrer ba feti na ye. Bozane sengo, ndenge Karine Mokonzi, non, bozane sengo, na oloba ndenge. Bon, bozane sengo, esengo, ba misu bazane sengo complet, misusu esengo normal, misusu Henrietta za Angelo Nzambe. C'est bien Nengaboti. Et c'est ngomoko ya ndengwana ndengwana. Mais bon, ezaka esengwa. J'espère moko te sali mutema passe. Nenge Karine azosala chaque mois anniversaire ya Henrietta. Pe bazo celebrango. Eza munoko teke balamuki Henrietta joyeux anniversaire. Lelo komela
de biberon orie de moko. Non, bongo te. To Henrietta, le logo me la libere, wana kutalinga yango te. Eza borne ete. Abolango même pas. Même na kata libumu. Mais bon, bino boali famille ya Karine Mokonzi. Ezala de haut et de bas, faut bo sepela kaka. Ata esengweza te bo forcer. Bo forcer ga. Eko koma bien. Bo sala boy. Boy ba Land Rover akalako. Soko démarrer na contact démarrer te. Kolukano bato batindika to bimine bende moka kakuna. Otiena liboso baloli kring 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 kring. Ndeka machine fofo sala. Bino pe. Oya koko sepela te. Démarrer ka balola. Kanisa makambutu ya malamu. Équipe nationale. Kanisa lelo so ekombone vanda. Pona super tala ya Karine Mokonzi. Alors, kanisa mabe o yomonaka mabe. Comparé na mabe o basala na batu mosusu. Yomoko komona te Karine salanga atalika moko te. Mais pourquoi la monaka mabe? Mbala moko yopo koma kobina. Henrietta kokse 3 mois. Henrietta ya biso. Équipe nationale oye. Équipe nationale. Vous comprenez, non? Surtout ndekonanga Juvenal Kibala. Bisiko zana pio mbote. Yopo sepelaka makasi. Posko ya na Karine Mokonzi yomoko mona. Mbala moko mbongo. Bon. Grâce ya Claudie Asuka na Tracy Mbelenga. Surtout grâce ya Claudie Asuka. Ye mutasala kipo koma. Pena Karine. Ale Karine fula mbala moko. Oya poto. Sans komata avion. Mokoma. Okacha pe na dingite. Mena bato munene. Omoni kozana Karine nengezala. Bien sûr. Wadola kacha na dingi. Mena dingi wana bagi batu muke. Ezate ki yo dingi mwa 35 personnes. Wadol penza dingi ya 10 personnes. Ya 12. Pas qu'on a payé mon côté. Sinon, des dingues au volet comme à l'écolo. Faut que ça la moins bateau à chaque kilo. Bon, c'est là. Bon, Bandeko, la Chine bino na ebi déjà, et Sengo Zali. Et Sengo, ndenge botali la chez Mokonzi, bozo c'est la pe botala, na basai na site n'etabiso. Ba site ou elobelaka la baronne. Boza koute na tina bo kipe ba zozote na CG oyo. Boyebi deja ke ba zozo kizengi, ba zozo ntsor, boyebi ka makamba oloba. Bosi bo imaginango, bo monengo ya sikate. Mais tangu anniversaire ya Henrietta ezali, foko pasaka ta 3 jours a pamba. Bo tala ta chaîne moko te ya zozo. Donc, tant Henrietta koksi moi, 3 jours les anangwe belete. Ozo répéter kayango. Tout d'abord, na chez Mokonzi, ba live, ninge komo kolandana. En tout cas, okokotala o talaki, tokokotala o nano talaki te, tokokotala ngo complet et banderiti suka. Ah oui, po ba live mususu ya chez Mokonzi, otali, mobani na katikati okomi no peti na suka motalaki bandelite ta muso bandi ne bandeliti katikati otalaki suka te nzoka na chaque live ya Mokonzi kaka na live moko ata sujet za moko me kotaka na ba variété ebele donc soko raté kaka parti moko o raté pe makambo mususu ezala Karine Mokonzi mutazo sala ezala ligne d'autorité Mboka Revinio Tony Guerre Mia Temo o babengisi Gofax nani toujours changement zalaka même Yabe yango wana bandeko ba chinois
chaque anniversaire ya anniversaire à Karine Mokonzi Bezoya mois prochain anniversaire week-end ekolandande libala na ye na kanzasi na ebisaki bino ya programme libala Henrietta dans novembre ya somo anniversaire à Karine bandeko na sauté parti wana bokanisa teke na sisi oloba te na koti mosusu te na sauté novembre anniversaire ya Karine boyebi no le 6 ou bien le 7 boyebi jour yango no bino mobopona siko samedi oyo ekolanda yango mariage mbala moko anniversaire susu ya Henrietta e novembre ekozala somo na ndenge akosakana te nga mpe mama mwana na nga na France ye mpe na novembre akokokisa mvula combien aja mwasi balobaka te me nalobaka ye pa ezali akosilika na ye mpe te akokokisa 38 ans na ndenge solo nakosi te 38 ans ye na Pamela age moko Pamela Shekola to Pamela akozala mokolo na inane to age moko seko mwana oyo toza na ngai na ye akokisaki 18 ans abota ye bien sûr na 20 ans bolingi bokalikile so ndenge makambo ebele botuna te soki nazalaki na couple to naki na couple te bien sûr nazalaki na couple mpo nabota na ye bon novembre ye pa akokisa mvula 38 ans vrai chéri bon siko akoli aza mpe toujours vrai chéri toujours vrai mama mpo mwana ne akosilika te mwana akomi na 18 ans bon awa tokolobela Henrietta Kikuli la princesse de Jésus ye nde chaque mois akokisaka anniversaire mpe bafetaka yango en plus kitoko voire même koleka anniversaire oyo la baronne afetaki na France. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Gloire. Arina Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo zamba matela mwana wana akola nesengwe Karina Mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya Henrietta yolele ayolele Karina Mokonzi merci na yoye ayolele Karina Mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele. Merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba
Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.